Côté kuna boni, tension ça va. Bo polato bo gagné. Davina mwasa bolingo bo moni bo lukaki mobali ya Davina. Bozake belé luka mobali ya Davina. Daba pesa bisou na liboko. Mobali ya Davina ye wana obo lukaki bozake belé ya ozela bozake belé. Alors lelo chez Itil Boté la TV to yelibino mobali ya Davina. Mbote na balandi nyonso o balanda Itil Boté la TV, mbote na bino, mbote la famille, ceux qui eza mbalano ya liboso o visiter chaîne na biso. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo na biso. Ça la bien ming to yeli ba fan ya Davina a pour la star. Moi ça chocolat, balobani chocolat au lait. Davina a pour la star. Star ya moment na biso, donc star ya moment. Ye pena star du moment. Babenga kaye apwa la star. Alors aza moi si moko o bate bele balinga kaye o ba jaloupe bele balinga kaye te. Poto mona aka soto tie ba photo Davina boya kaka ko commenter, boya kaka ko loba ba n'importe quoi, boya kaka ko finga mwana batu ko lobaka. Ming bobanda ko lukaka Davina alaksa bino mobali na ye. Bozake bele o bolingaka Davina alaksa bino mobali na ye, mais bino no bolaksa Davina mibali na bino te. Mais bino bozaka ko critiquer mobali Davina, bozalaka na posa bomona mobali Davina. Yo, mobali loboko pembe. Tension na bino kuna ndeni savo bafanya apo boya nanu. Bafanya nyosa Davina boya kutia maboko awa. Vedi botika commentaire moka bien pona star na bino Davina apwa. Botika pena commentaire moka bien papa Zali pas Davina papa Zali. Bofinga ki abala mukolo abala koko ya liboko koko ezalaka boy. Boye bo différencier liboko koko na liboko jeune. Liboko koko ezalaka nde liboko mwa mobalo eza. Mobala Davina zaka jeune aza mukolo taza koko tende boloba. Bomoni liboko ngo bino bato bopesa ba âge. Bopesa âge. Bino bato bopesa ba âge, bopesa âge, bomoni déjà mobala Davina loboko yango mobala Davina yeyo. Siko bolobi ndenge ni. Aza mukolo, aza koka to aza nani. Yonde kozo ya kana ba commentaire nanga po ya ko critique Davina ko kokosela Davina mobali ya poto. Ana mobali na États-Unis, ana makangu na États-Unis ya zwa makangu no o yebi na États-Unis tia na poche lia. Zwa makangu no oyebi Davina zane na États-Unis tia na poche lia ye. Bozaka motema malamu yaya. Mwana batu star kitoko bo asala bino nini. Star batu ya bien boye asala bino nini. Alors wana ezaki bongo à l'occasion ya Happy Father's Day. Happy Father's Day do ezaki fête ya ba papa. Davina sikoyo asepelaki a souhaiter mobali na ye Happy Father's Day ka ndenge zalaka babimaki na bango bakeleka mwa mupepe libanda. Bakenda koleka mwa mupepe libanda ale Davina lobi bafani nanga bafinga nga petro nana bafani belo bafinga nga o balanda nga bafinga nga na bala koko na bala koka na bala mobali mo boso ndenge ni. Alors Davina préféraki alaksa bino mobali na ye. A préféraki alaksa bino mobali na ye ata botala nyonso te bomona kake mobali Davina ye ona po mingi bande koloba ke o Davina zala suna libala te, Davina tika libala kala, Davina tika libala yaya. Davina atika libala te. Azaka mwasi moko boye na yebisaka bino. Azaka sage, aza vraiment sage et puis azaka na discernement. Davina apwa alingaka na ete komemela bino bana na ye na TV. Davina apwa alingaka te komemela bino mobali na ye famille na ye bango nyonso na TV. Amemaka te. Aza mayele makasi. Mobali na ye apesa permission asala théâtre mais mobali na ye apesa permission te amema bana na TV akomisa bana ba star akomisa pe mobali na ye star. Na yebisaka bino mobali star azaka star te. Mwasi ya star azaka star te. Do star eza yo moko mutu. Eza yo moko so oza star libota no mumba ba star te. Ba star te. Davina apa bofinga moi so mingi. En tout cas je l'aime beaucoup. Aza fille moko azaka na charisme, aza fille moko azaka propre, aza fille moko o agardaka nzoto na ye très bien vraiment.
agardaka vraiment nzoto na ye jalousement aza mwasi kitoko. Davina ana bana mais so tali ye ondima te kana bana. Leo na Congo na biso ba Congo na Congo kate ba Congolais na biso akoma botika mwana moko azokoka suko zo soin na ete libu mosi ezebi bokoma koselaka ba pota césarienne makambo bokoma ka ona kanga libu mute pona bota na césarienne yo biso ba oto botina ba césarienne so deux fois mobimba mais so tali libu mu plat tablette. Mais bino bozaka libumu na bino evimba ne kweya tina se aleko ya finga ka Davina pampamba ko ya finga ka Davina pampamba ko ya finga ka mwana bato asala eloko te boya ka ko finga mwana bato bokosela ba césarienne makambo bolia bovimba banzoto yo koma bino lokwa ngubu lipopotame maboko zo vimba bino me bozo yaka ko finga ka mwana batu ko ya ko finga ka mwana batu na place boke luka bo sala ta ba gymnastique na place boke kota ta na be école sport bo garder ba taille na bino me bino ka ko yo finga ka mwana batu bino mikolo ko yo finga ka mwana mwasi ya batu na libala na yo na comprenate elo ni bo finga ka Davina nga pe na comprendre te po ofinga mutu oyo aza ni leki na yo ni yaya na yo ni membre famille na yo ezaka po yo kelaka ye likunya ndenga juaka ezaka po yo kela ye motema pasi ndenga bala mobile ne endie ezaka na ndengo yo kela ye motema pasi eza batu musu ba yo commenter na ba commenter ba video na sala ki po na Davina ba video moko eza na se ya video o so okoti na chaîne na biso okoti kiti pena tina so omona ba video to sala ki po na Davina apa eza ndeko moka yeka ko commenter yango yo ozolobela nde indien omoni indien mundele yaya mundele anzambe pete indien anzambe te mundele pa anzambe te na lobinde abala mobile na ye aza indien soki mobile na ngaza azaki congolais na ngana ba Davina abala mobile na ye aza congolais na ngana loba bongo alors na lobaki Davina abala mobile ne aza indien po abala indien bine bawo bwana posa bo mone longe mobala Davina boke na video ya Davina o ata ya anniversaire na ye anniversaire netanga ko kisaka 30 ans 31 ans auta ko kusa 31 ans anniversaire na ye komaka anniversaire Davina na Facebook na YouTube o mone bima wana alors banda kota la zwa pena musale banda ota la video wana très bien banda pena kota la vidéo wana très bien omona mobala Davina yaya bofingela mwa mobala bato sabi no nini ozaka kofinga mwa mobala bato tongo midi poko kofinga mobala mwasi ya bato tongo midi poko kofinga na mwana mwasi ya bato Davina animba membre famille na bino Davina soka zaki star te mepe musu bolinga boyeba ete da boyebi eka na TV boyebi eka za star mboka na biso aleka na chaîne boye aleka na ba chaîne boye abimela epa V12 aleka ka boyebi la ki Davina kuna siko bokoma na ena makasi boye na mwa mwasa bato na likambu nini oye kota bino motema mabe na mwa mwasa bato Davina likambu nini oye sala bino pena boyina ye makasi boyina na ye na mobali na ye po abale ndie yango boyoka mitema pasi yango sala bino motema pasi po abala mutapeya ya pays na biso te msusu abala muta pays na biso bolinga bomona ngo boyoka ngo pasi te na motema botika N Pro Max Davina salaki video na ye o ataki na TikTok kaka bino boye lisu ko finga yesu na TikTok franchement Congolais a mutu bolobaka Davina lakisaka mobile na ye te Davina bombaka mobile na ye Davina lakisa mobile na siko mwana bato abite na bombi pe mobile yango mingi o bolobaka na bimisa ta liboko apamba bomona mwana bato abimisa bino ta liboko apamba bomona liboko apamba apesa bino posa bomona ta mobile ne na liboko apamba ata na liboko apamba me bomoni yango kaka mabe bobandi su kofinga muko mwaso abimisa mobile na lakisi bino mobile na internet na esi bino bokanga munoko bofinga su mobile ya Davina te
bofinga su mobala Davina te mukolo kaka o apesa ata so abika apesa ka permission na poster ka mobile na ye awa na YouTube na nga na chaîne na nga bofinga yesu te pe bofinga su mobile na ye te botika babiloko wana eza bien te TikTok basala ngo mpona mutu nyonso yaya soki yo oza na makasi ofongola TikTok te ovandi na yo soki oza na makasi ya koplibie bavideo ya kitoko te na TikTok yaya vanda na yo oza na makasi oluka mbongo te ya kovoyage ovandi na yo botika jalousie na mwa mwasi ya bato ye ana ye makasi na kovoyage ye ana ye makasi na bavideo Davina alingaka koposte makasi siko bavideo na ye eswaka bino te so boya komentare na bakomentare na nga mpona ofingaka mwa mwasi oyo boya komentare na bakomentare bavideo na nga mpona kofinga kokitisa Davina nga mpe na bando yelaka bino kaka Davina bomonake très bien na bando yela bino ka vina epo boze bele botalaka ye bofingaka ye surtout so bomoni na tiaki Davina na YouTube na biso awa na chaîne na biso bokoya bobandi kokomante bobandi kolobaloba ndeko yo ozoyaka kofingaka mwa mwasi Davina sala bino nini boza famille te ndeko te yaya te tata te mama te ni o cousine mais boya ofinga mwa mwasi batuka pamba aza bana et puis amukolo te aneka na batrinkelke agarde nde nzoto na ye bien yon bomona ya abima lokwa mwana 26 ans aita bomona ya abima lokwa mwana 26 ans 22 ans bomona ngo mabe po abima lokwa mwana 22 ans et ça la bino ka donc ça bino jaloux et ça bino motema kifia fita boya kofingaka yo muto zo ya ko commentaire kofingaka na yebi na nga yo bandeko to yebi yo mais non senga Davina ka permission a permettre biso ka to poster mobile na ye na chaîne o kanga no munoko yaya bo kanga minoko botika kokota na ba vie ya bato vie privée ya mutu etali yo te botika ba biloko wana eza bien te ti bo pousser Davina abimisa liboko mobile na ye ti jour musu bo pousser alaksa bino lompo bo kanga minoko na bino kimia eza pasi pe mawa en tout cas mbote na balandi nyonso balandaka biso bizu esika nyonso bozali vraiment so eza mbano ya liboso otombe na chaîne na biso osabone okommente olike e osala malamu mingi babizu bajeme na bino tolingaka yango bacommentaire na bino vraiment esalaka biso bien donc soko oza mpenza fan numéro 1 ya David Apwa utanenga otala biso yo mwasa bolingo fille ya love ye pena linga ya love so eza mbano ya liboso otombe na chaîne na biso osabone okommente olike opartage ekosala malamu mingi soko olingaka Davina tika mwa liloba semeki na biso ye wana donc semeki national ye wana bisous bye